Félix Tshisekedi aza okende peuple congolais mobilisé awa. C'est passé des choses. On est à qui peuple mobilisé. Là, j'ai en direct. Naza toujours en direct, peuple congolais. Griffier, expliquez-moi mon cœur. Peuple congolais, peuple congolais, en tout cas, les lots qui sont deuxième victoire. Deuxième victoire. Ah ouais, il n'a qu'à filer. Chilombo Tshisekedi, cortège na yeuti koleka awa, to beti yango na ba mabanga na banini, po azokende na Ezel. Donc to kolemba te. Kuna biso déjà réunion tribale. Échec, deuxième échec il y a communauté. Voilà. Réunion ba Kasaye. Ingeta, nous sommes ensemble to kobunda na bango. Ingeta mama Kongo, ele ko nyoto leka awa na moni bo bambi Chilombo. Ba moni na noté, lele zaki pokolo ya koyamba, bana peto. Kasi tolakisi eke tokolanda ye partout ata bato misato bakozwa ye kaka soki biso tozolanda ye mpo azokisela biso moto wana na Rwanda mboka na biso efana na kimia adirige mboka malamu toboyi ete aza ndeko na biso tozobakisa lisusu boye tozoza peuple congolais bacombattant ya diaspora bakende na Ezel te. C'est plus la peine. C'est plus. Ils ont payé à bisoter. Ils ont payé à bisoter. Ils allaient. Président na bango. Voilà. Président congolais. Voilà. Herman Decro a à l'Obiango. Oui. Que Félix Tshilombo ne représente pas le peuple congolais. Félix Tshilombo n'est pas le président de la RDC, n'est pas le président de tous les Congolais. Donc makambo ya kosala et ça makambo na privé na batu na ya communauté kasayenne. Donc, ingeta combattant, la communauté, le salaire, tout ça, tout faut se dégager. Ingeta bandeko peuple congolais, je vous ai dit qu'on a qu'à faire vivre en direct. Tout comme on a élo que outu ko lekana awa peuple congolais combattant déterminé, ba outu ko bamba cortège à Félix mabanga ezwami awa ba bambi cortège à tozalaki wana pe pona pesa bino ndenge mambo elekanaki. J'espère que bomoni yango en direct. Ba oyo bomona kite bozongela direct oyo bomona ndenge nini événement salemi. Félix Tshilombo azui mabanga biloko oyo arataki lobi azui yango lelo bomoni diaspora très mobilisé bango oyo baza kozonga ndaku parce que bamoni que non yo c'est salemi. Ingeta peuple congolais. Ingeta peuple congolais. Nous avons un peuple bango va panzani. Hasard à Makambu. Félix aleki na faux moment. Aleki na faux moment akuti diaspora bazar olinga boule. Azupe ba maki wa rataki lobby. Peuple congolais très mobilisé. Très mobilisé. Bango wana bazonga ba rodina métro bakende parce que ça sert à rien. Va les qualifier ceci comme encore. Puis ici bango que non, basali musala. Ça fait des jours basali musala et comme itango bazonga ndako. Ingeta, ngapena zongi pendant 2 jours à musala, on est ensemble ingeta.